Mbote balandi ya MDG de TV mafuta ya sika ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge tomesana koya bandeko na ngai kopesa bino basango ya makambo koleka pe kopesa toli na ye lisusu liboso na bino mpona kopesa bino news to pe kotalisa kaka ndenge tomesana koya kolobela bamakambo koleka na mokili. Bandeko tata ziemisi bana na ye misatu oyo banana botama na yoka nanga bamasolo ya ba inceste me oyo ezali bombe congolais na kati ya Belgique. Il paraîtrait à Outa Hollande kuna pe on dirait asala ba dégâts ya ba makambo ba viol et kaka ndenge ezalaka tozokata na mokuse mwasi alokota ye bolimbisa bo comprendre terme to pe expression et boyoka système ezala la marque déposée moi tindika chakale bamibala batindika chakale surtout na temps tozali carence ya bajo et tel meza mibasi bakomi prête à tout ata clochard akoyi kolokota l'essentiel azala na bord et ezosala pasi makambo oyo ezosala pasi bandeko basi libala eza finalité te okoyi kolimite vie na libala te libala eza terminus te toute vie est vie et amalamu kobala eza bien ezala souci ya mwasi nyonso eza souhait pe eza plan to pe volonté ya nzambe parfait po mwasi esengeli azala mobali mais elingi koloba te soki mobali aza te to libala eza te à tout prix fo luka libala jusqu'au point ya kokende kozwa na eloko koyi kozwa te bandeko bolimbisa ngai si je parle ainsi eza parce que j'ai la rage naza na pasi na motema na kanda na pasi na kanda ayena kolokota eloko oyo bandeko na kombo ya Jean-Louis soki machuda abongisi asukoli ye apesi essence apesi forme bakomi kovanda mwasi azali na bana ne mibale ya basi mwana ya liboso ndoki oyo abandi koabuse la fille n'avait que 10 ans abandi koabuse mwana et puis après akomi koabuse leki na ye na yebi te à partir à âge nini après ye na mwana mwasi wana baya kobota mwana moko mwasi pe lisusu mwana akititi na mwana oyo ye moko aboti abandi koabuse mwana wana bandeko ya mabe koleka na likambo ezake tata oyo atietie babana na bazemi. Est-ce que vous pouvez imaginer bandeko nanga bandanga na botama bondimelanga banda na botama j'ai plus de 30 ans mbala ya liboso na yoka makambo na yoka babi na yoka papa zemisa mwana na yoka mais ya boye nanu na yoka te papa alala bana ne misato bolimbisa ngai po na terme to mo et jusqu'au point ya ko engrosser bango bandeko nanga ezali catastrophe eza scandale mwana liboso azwi zemi zemi ya nani mwana lobaka te bana ebele ya bandeko na bapoto oyo balobaka mibali batia bango bazemi te mais dans la plupart des cas so bomoni bongo criminel ane pembeni nasi na yoka bamasolo boye mwa ebele ke tonton penza na ndako mosusu oncle mosusu au fait abokolaka mwana ya ndeko na ye mais asakanaka na mwana wana ti apo atie do bana balobaka te le messieurs abana ko brainwash bana ko wash brain bango pardon et ko laver bango cerveau ko sala bango ba menace ke mokolo boko meka koloba boko mona na koskene ko placer bino na kozongisa bino na kosala bino boye bamisu bakena plus loin na koboma bo condamner bana te bandeko bo condamner bana te parce que mundele a étudié babenga ngoni psychologie ya mwana. Un enfant de 0 à 15 ans azala manipulable. C'est vrai bana bazali ya mayele o bafundaka ya moko meze ebelete baze ebelete soki ka ba manipuler ba kosi ba lobi nena makambo eloko ne otikala et surtout ba biloko déjà na obomayo vous comprenez so zongisi bona ko sala oboye donc ekota ba kobanga moko boyoka mwana komi renfermer na ye moko azobanga koloba
bandeko na ngai ya mawana ya pasi ezake bana ana bakoma kosala na zuwa bana bakoma kosala na zuwa ya bokoyoka ndenge mama azoloba nga nazo flashe kaka na kotia ba audio boyoka ndenge mama azo s'exprimer et arrivaka moko je crois oyo ya leki akutaka ye tata azolala ya na ye na salon na bango s'il vous plaît esali zuwa donc bana en fait bamesanaki na eloko yango bakomi na bango basi ya papa komi basi ya papa bakomi bambanda e bakoma kosala na zuwa bakoma même koswana bandeko botala niveau ya sorcellerie oyo efo olukela ngo kombo mosusu c'est plus que même la sorcellerie. Ya liboso na bandeko koloba ntango azwi zemi azoloba kombo te nani zemi mama gangi papa ono koma azoloba ta azaka mwana totika nzoka nda ayebaki ke zemi wana eza ya ye non mibali nayebaka te soki ezalaka likambo nini mwana pa abotama bandeko mwana wana abotami bino boyi baba na bongo bakenda musika te bazwaka bakolo na bango donc abima sexuellement o moninga mo aza pembe nanga lobaka sexuellement kolongola te kobakisa te mobimba ya mbimbi ya tata yango na mbanga na mashwar on dirait bolimbisa ngai bandeko bolimbisa nga penza parce que te na elongi mabe ya tata yango na démarche nyonso na mukongo on dirait kaka pasa koba bolimbisa ngai bolimbisa nga vraiment je suis en colère azwa mobimba papa ya kokamwa même bato bayaka na ndako yango mwana azwa koko makasi boye mwana azwa koko makasi na démarche boye kande bana bazwaka bato bandeko natia na pause place wana natia pause je vais vraiment me déchaîner natia pause place wana ndeko mwasi mama bana oyo ma sœur tu es méchante tu es coupable oui malgré ozoloba ke oyebaka te eza sens penza eza irresponsabilité nayebi te na 40e puissance nayebi te wana irresponsabilité nayebi te ya 40e degré c'est méchant c'est vraiment méchant de ta part en tout cas you didn't care tu n'as pas pris soin ya bana na yo ndenge sengeli soki mama akoyoka voice na ngai to soki bandeko bakotindela ye voice oyo na libaku bakokutana nango en tout cas ma sœur oza coupable mpe oza condamnable bana oyo oboti misato babandi kolalelo bango epa mobali na yo ya liboso pendant soki plus de 7 ans parce qu'elle avait 10 ans selon badire lelo akomi so na ba 17 ans yami jusqu'au point ya kotielo mwana zemi mwana botami abimi elongi ya mobali na yo et pourtant yete muto abota mwana no ana mwasi soki ezalaki ata yende tata mwana no mwasi azwi koko na ye ezalaka biloko na bon to mona ebele mwana azwi koko na ye mobimba ba jeune kaka ndenge ezalaka ya ba famille abima elongi ya koko mais oyo yete muto abota ye mais azwi mobimba na elongi mabe na makambo nyonso na zolo na kobana mututi na makolo mama ovandi nie otala elobela eloko te ata non oyebi babilo mosusu babilo mosusu ezalaka makila makila bomo nde tolobaka ke bo comprendre eloko na nini naloba moi sixième sens moi ba esprit moi ba tic moi ba nini mama ezangaka te pendant plusieurs années mobala bizela ko bana na ndako yo pozaka à place wana tu es sous la même toi avec tes enfants mobala olala bana yo mama ozoloba ke otikala ko yeba te kwa motema mabende konanga mwasi j'ai des enfants nazo ko assumer maloba po na yebi makamuni na oloba tu es méchante oza irresponsable et nga nazo kamwa yo ozo pe ko fungola munoko to pe mungongo ya ozo ko loba pour expliquer comment ça s'est passé, comment tu as découvert et comment tu as parlé à la petite moi na ko loba na yo maman non osungi ba na yo te oza moko o a contribuer na destruction ya vie ya ba na yo oza moko a contribuer na destruction ya vie ya ba na yo mwana anaka tango botamaki ezaki message mobimba
Et puis ma sœur, yo zo loba ke boba chrétien. Soit disant bo sambelaka. Bolimbisa ngai soki na tia en cause to pe na douter ko sambela ngo ya bino. Mama, Bible zoloba naza na monopole te mais na mo connaissance moke naza na ngo ya bonzambe na expérience. Ah, eta mwana nzambe pour mosali na nzambe. Mama, Bible zoloba loko mo to tika la cacher sans que ça la révéler. Et quoi que soit temps ebele ndenge wana te pour découvrir ma bé. Ozo sali makata ndako na yo. C'est vrai, il y a de ces choses-là où et batamara nango pe 8 ans pour bima mais ya lolenga boy. Non, quel est ce Dieu? Attends ton de ko moi si attends d'autres ngaro lota. C'est que ko sambelo oyo kumise libiso maman, il faut to kota ngo doute. Maman, attends d'autres ngo lota. Attends d'autres ngo lota. D'une manière ou d'une autre, on ata un jour surprendre moi na yo. Na mobali na to si prendre mobali na yo. Na ba mabe o asalaka. On ngo surprendre. Mais et ça les maté non pendant plusieurs années bana bazui bazemi bandeko bana bazui bazemi bana baboti anga nzambe o aliboso na mibale baboti bana ya tata oyo mobali ya mama na bango bana ba osala na zuwa bana bakoma koswana bana anga nzambe et la maman est là soi-disant aeba quitter ma sœur tu dois te repentir. Oui, tu dois te repentir, maman. Tu dois te repentir. Des choses. Hein? Des choses. Ou bien, on a sorcellerie inconsciente. Mais on a douté à l'inconsciente. Oyebi makambo. Oyebi makambo yo. Oyebi makambo. Bandeko. Bolimbi sangaye. Peut-être bo kansanet que non la ke musika ming. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je vais vous parler un tout petit peu sur l'inceste. Hein? Nasi sana moke analyse oyo après bon na oyebisa bino pourquoi bon comprendre pourquoi na oloba mambo na oloba bon comprendre pourquoi na oloba ngo moi no ami balé boyoka na oka premier occasion tata violet ezaki ndeni moi na kenda yi classe aye kozonga lokolo pasi na lokolo pasi papa no OK va te laver je vais te masser moi na pas ke kosukola ça ba intention ya mabe papa azui soki fixe so eloko nini place ni ozoka pasi ah OK déshabille-toi. Oh moi na kutelekele abi oh papa alubi oui déshabille-toi. Tellement papa moi na makanisi ya mabe ezate moi na pas azui bilamba nyonso ya longoli tata azui afungoli atanga azoko masse moi na mais non faut pas komiti karbo il faut que se razaka basuki ase eleki ebele mingi ye moko ayeko zwa rasoir soki pe etondezi soki pe gilet so eloko nini ale bana kokata kunza bolimbisanga ye na lingala makasi ezala poala nzoto on appelle ça comme ça ezala poala nzoto babenga ngo kunza na lingala makasi bolimbisanga parce que à un moment il faut dire des choses telles qu'elles sont. Vraiment excusez-moi pour ça. Abani ko raser moi na akati asisu ko kata masse et na ko masse on attend asisu ko masse a baloli mwana tellement mwana moke il y a de ces positions là et na mwana donc a baloli mwana lokota mpata ale bana ko ni ata mwana nda ah nzambe na ngai oh amuta ko ya ko diembika oyo amuta ko pendre batie penza singa na kingo ba ligne ngona libanga babwaki na kati ya mai oyo atie manette on dirait zundo na kati ya mai na ye mwasi ba manette on dirait ba aveugle ah bande wona ngai na ana passe na ana bana et j'ai une fille ah nzambe Seigneur préserve-nous épargne-nous délivre-nous. Ah les amis mon cœur est déchiré c'est révoltant hein? C'est vraiment révoltant cette histoire. Donc maman toi tu as des petits-fils ceux qui filles incestueux dans ta maison. Bana ya mobali na yo abota na bana yo bota ma sœur. Mais tu dois te repentir ni voit kindoki na bino ya makasi. Ni voit kindoki na bino ya makasi. Et puis maman zo apero loba no poso ka sonité. O expliquer ba tout comment est-ce que ça s'est passé. Toi tu ne savais rien du tout, tu étais ignorante. Arrête. Et puis beaucoup ça que no bo sambelaka. Quel est ce Dieu? Nzambo wapi et lekate. Molimo mo santo avec le Saint-Esprit en toi et ko lekate. C'est du Saint-Esprit et ko lekate bandeko. Nana monopole te na ebi nyonso te mais je maîtrise un peu par la grâce de Dieu un peu je sais pas peut-être c'est lobeli mais na yebi makambo na oloba.
na chrétienne, na servante de Dieu, na mwana nzambe. So écoute mupagano. Tala, bosa na ba makambo mususu te bosa ezana batu mususu asambela te. Mususu pe ko sambela ya malonga te. Me ba makambo mabe ezo salema na CC na ndaku na ye. To pe pa mobali na ye. Na yoka témoignage mutu mususu. Mobala zwa mwasi libanda ya ayebaka te. Ayebaka te. Alota ndoto te, babetele pe lisolo te. Mais façon nzamba exposer là bango eleke là. C'est ça Dieu. Il y a de ces choses là ezala ba makambo susu net ba ya balolenga boy. Et tu te dis enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit te. Nzamba tiki do nzambe do vous traitez Dieu d'irresponsable quoi. Nzamba tiki yo mwana ba bizela ko bana et puis et pas nani na tato ya bango. Inceste au Bible pekisi. Jusqu'au point que tchatcha bango bazemi bana ope babotami. Nzamba vani nie aza kotala yo atiki na ye makamongo sale mabongo babebiselo bana vie babebisela yo moko vie nzamba kangi maboko. M'attendez, est-ce que boyebi ke bozo sumuka quand vous venez témoigner de telles choses et puis vous disiez vous bozo roloba que vous dites que non vous êtes chrétien vous priez vous êtes enfant de Dieu et c'est insulte et pas na nzambe. Ah oui ah oui ah oui problème est ça que ça na bato baza ko jouer avec ba maka mususu ba maloba mususu ba mo mususu bato mususu ka ko kene na ba église na ba formalité pour ba ko masquer ba ko kosa bato keno ba ba na nzambe tala koza chrétien za identité être chrétien ezala identité moko boye tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas comme tout le monde et identité on ezo peso position moko boye liboso nzambe liboso satana liboso mokili liboso bandoki liboso abato et il y a de ces choses là et koki jamais ko lekape ko salema na vie na yo tout autour na yo si réellement ozamu yango ozamu wana nzambe na ebité tamusu bato ebele ba comprendre ngate mais bato ba zongola comprendre nga ba comprendre lo ni na loba tala bomoni prince ndenga za na mboko tozanga na tozana na Royaume-Uni eza likambu ya royauté. Bomoni prince ndenga zana na ba princesse na banani ba prince nde bazana na ba princesse na banani whatever ba vivre na sia ba mibeko moko boy bazana na ba protection moko boy bazala kana ba en fait tu n'es pas n'importe qui. Il y a de ces choses là école lekate en tout cas naza vraiment monté je suis et naza na kanda na pasi na motema en même temps. Maman, limbisa ngai, je sais que ça va choquer beaucoup, mais nzambo alikolo, ayebi maramuni na oloba. Et bato ba penza bana na nzambe o bazongola ko comprendre parce que le bato ba sambela vaguement. Ba ignorant 10 ans, 15 ans, 20 ans na maman nzambe, mais il ne maîtrise rien du tout. Il y a bon nzambe, il y a christianisme, il y a spiritualité, mami benga mo na nzambe. J'espère que bato peut-être bazongola ko comprendre bisikani nazali. Et le kate, wana molimo mo santu kati na yo. Oza mwana nzambe solo né de nouveau elekate biloko yo ekolekate kaka na mwana liboso wana avant ekoma peta musunti na ba niveau bazemi mama oyeba avant même tata ndoki wana bana kosala ba bêtise le Seigneur va te parler Bible zoloba yana loko mote salemaka sans que nzamba za ko révéler ba oyayi boyebi mama ba makambu tout o ekomela bana nzambe ba mamu nyonso ekomela bana nzambe ezala jamais surprise nazo informer yo so yebaka te pourquoi simplement parce que nzamba annonçaka déjà avant malheur ekomela yo avant bonheur ekomela yo nzamba lobaka bokota balobaki ono prophétie bandoto tolotaka ba makambo tomonaka mwana na nzambe nyonso o apenza na bonzambe spiritualité élevée alukaka nzambe ayokaka nzambe ayebi makambo ayebi destiné na ye ya lobi ataso okemba so nzambe soka ozala mutu munene ayebaka tel que moi je suis là na yebi ona ozala lobi pourquoi simplement parce que le Seigneur m'en a parlé à plusieurs reprises et aloba on peut la manzela batu c'est comme ça ba makambo pe satana olinga sala contre ngai contre ndako na contre bana na yebi pour nzamba révéla ngango que tala et je dois prier pour empêcher cela d'arriver. Nzamba lola kotika jamais makambo et comme tina ba niveau si réellement toi tu es enfant de Dieu. Aola kisayo et toi il faut soit position ça la part na yo eta moi na nzambe.
ezalaka te babiloko yo et puis non botika babiloko na yo loba tosambela bozaba et puis na yendoki wana baoloba ke no aza so pe chrétien yembaka so pa asala soki nini na église tala bato nyonso bakendaka na église bandeko na nga boyoka ngai bazalaka bachrétien te bazala mpe bana na nzambe te bato ebele baosambela na baformalité ils n'ont jamais été enfants de Dieu batikala babongola motema te baokenda bango kaka parce que il faut okende église eta bato bamona bango bamonake babana nzambe lokuta bana bango bana nzambe te bamakambo ezopesanga mpasi na kanda yango bomoni na se déchaîné tel ke naza na bandeko bana o mama ndenge nini mama ndenge nini bolimbisa ngai nalobi te ke naza meilleur parent naleki bato nyonso non mais quand même na sens ya responsabilité ya moboti c'est quoi ça ezalaka te biloko ezalaka te bana bakomi kosala na bazuwa bana bakomi koswana mpo ani bazalaka basi ya tata na bango bota niveau kindoki na minute oyo le message aza ya kokima parce que ntango vérité ebimi ndenge nini bon nalingi na répété bamaloba mwasi ya koloba te bien ke na flashe nalobi mwa ndambo me na kotiela bino voice bino moko boloba boyoka pardon makambo mama oyo azoloba après bongo na suka na ko expliquer bino pourquoi nalobi bamangala musu ya bamakasi makasi natie même ki christianisme maman en cause je vais vous expliquer les pourquoi boyoka nanu ndenge maman azoko expliquer bamakambo oyo na ndenge bandana ndenge komi tout ça boyoka donc je devais attendre ces jours nazo après nyonso pona ya koyebisa yo alors donc na bandeli na ko téléphone ya Emmanuel après on a fait à oreiller la voix qui me dit encore prends le téléphone na ko téléphone donc on a eu téléphone na continue à WhatsApp na peut retomber sur Déborah la fille du pasteur na lui la scène à tête de Déborah na moni kabo la scène en directement conversation où Emmanuel a dit Déborah ne dit rien à Katie si elle t'appelle ne répond pas Déborah comment pourquoi Emmanuel. Come to think of it, there actually isn't a single email that I've written over the last few months without the help of Grammarly. Grammarly. Tu lui as parlé et a dit non, je n'ai pas parlé. Elle a moni bon on a mati likolo on a créé parce que pourquoi ça? Mais pour la ma conversation Landa ya bolanda. Tikenga Déborah a eu si ma pour la voiture et me déranger. Tu ne sais pas garder les secrets, tu parles beaucoup, mais sache qu'un jour, cela, ça va retomber sur toi. Et Yeah, wana na chemwa pose muke wana bana ko sala na zuwa entre bango. Bakomi ko wela papa na ndako. Te show esali mawapasi na Sonia ya tolanda wana mama a comprendre ba conversation ya bana na téléphone. Bana bazowelela mobali ya mama na ndako. Poto makambu toleka. Et attends, il a dit quoi? Le mot tu te souviens encore de l'histoire des papas Jean-Louis et Katie. Eh ben, ça m'a tiqué. Parce que tant qu'on a joué au canal, nous voyons sur la pause apparemment, et bien, apparemment, pour tout quelqu'un qui pique-nique, mon appareil, bien sûr, sur la barre, Jean-Louis a zoomé sur moi, il y a pasteur avant dernière, moi, ma belle, derrière, mais Jean-Louis, il a zoomé sur la fille. Et en zoomant qui a la vidéo, on a zoomé sur la fille, la vidéo, mais il y a Keren, moi, le pasteur, les qui a dit après, Keren, on a tenu la couche, à comme on a saigné Jean-Louis, tonton Jean-Louis, donne-moi la couche, maman, mamie m'a envoyé. Jean-Louis a tout à la Keren, a élongé, a tout à la télé. Pour ça qu'il m'a eu, non, donc tout le presque, tout le monde, moi, avant qu'il frippait, Akimi. Laisse Koyo, on va se dire Wana. René, allez, tout, Akimi. Et ce que Yana, et Baswana, et maintenant, on a téléphone. Il a le dit non, on va supprimer tout message. Wana comment?
Jean-Louis appelle son téléphone, elle va charger les. Par exemple, le papa Jean-Louis, déverrouiller le téléphone, peut permettre de vérifier que le téléphone est chargé. Quand on va déverrouiller, Jean-Louis il a déverrouillé le téléphone. Par contre, tu as tali la galerie, on va monter vidéo, on va supprimer la voix. Et tu as un wana caprice réseau bolanda yaya komitungisa te caprice WhatsApp toza wana oui si wana oyo de borazo loba to soki olingi omona scandale te na minute lala soki olingi oyeba nga te lala parce que lobi osala na ntango okelamusa mwana il est 2 heures mpo bana otuna Emmanuel Makambo oyoki nini otuna Emmanuel Makambo nini et comment tu sais que c'est Emmanuel route mwana kometa to ngambu mwana oyo abilala alali ntango ya mardi nake na forêt nake na chômage pour na kotsa papier na chômage lokola keti aza on va bandi na place na lobby na bisi manal bima ke kangi na place na chômage ngana keti ka kiosque na yé akoti Emmanuel na bengi nga bivia Babi Emmanuel tu vas me parler sérieusement. Il faut que tu me parles sérieusement. Je ne suis pas énervé. Je suis calme. Parle-moi et tu réponds à toutes les questions que je vais te poser. Parce que je suis au courant de tout. La cause, c'est que j'ai eu à parler avec Déborah. Donc, tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me cacher. Tu es d'accord de parler? Maman, je ne sais pas. Je dis, écoute-moi bien. Je te pose de que tu me réponds. Ok, maman. Je dis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que ma voix, attends, dans un moment, Sima, non, je connais comment est papa, et il ne peut pas faire ça à Keren. De toute façon, je connais comment il est. Il a déjà fait ça à une petite fille, moins que Keren d'ailleurs. Donc, je sais que mon père est capable de tout. D'ailleurs, il est en train de draguer la copine de maman. Copine à mon année, il a camarade à mon Lewana. Ok. Lorita. Qui est la copine que Jean Lazou drague? Papa la maison a dragué. Oh, c'est Here's an idea. Your wealth Bandeko plan bolimbisi on a path for success with publicité. outstanding la copine la Lorita. Mais maintenant, qui est la petite fille que Jean lui a fait du mal, à qui il a fait du mal, ok, par rapport à Keren. Là, il s'est tué. Atalinga Karamis ou la lunette. Ça, c'est pas mon souci, c'est le cadet de mes soucis. Ça, je vais découvrir après, t'inquiète. Ne réponds pas, tu n'es pas obligé. Maintenant, parle-moi de Kéti. Oh non, Kéti, j'ai dit, tu me parles de Kéti maintenant. yazala wana tozolanda C'est pas entre Kéti et papa. À qui sincère pour la vérité? Non. Un jour, tu sais, quand j'étais enceinte, oui, quand j'étais enceinte, vous vous êtes discuté avec. Vous êtes parti chez papa pasteur, quand vous êtes revenu. Toi, tu es monté directement. Et puis tu t'es endormi. Moi, j'étais dans la chambre avec. Moi, j'ai regardé, j'étais vers 2h, 3h du matin. Moi, j'ai regardé les fils sur le téléphone de Kitty. Alors, papa, d'habitude, il vient, il entre dans notre chambre sans frapper à la porte. Il vient tellement, il est entré. Sans frapper à la porte. Donc, quand il est entré, il n'a rien dit. Directement, il a refermé la porte. Quelques secondes après, je vis Kitty, sorti. Et attends, je suis resté pendant au moins 10 minutes. Et quoi? Je suis parti où? Je suis descendu tout doucement, connaissant papa. Tout doucement. Avec au surprendre Jean-Louis là qui était basé au coucher. Dans le salon, ancienne maison. des shows Voilà, l'ancienne maison. Petit Jean-Louis. yaya totie na opose bakuti Jean-Louis azokushe na mwana na bato ya poto akala ya tozongisa na moke koto des shows yoka makambo Le téléphone de Kitty. Alors, papa, d'habitude, il vient, il entre dans notre chambre sans frapper à la porte. Il vient tellement, il est entré.
Ça ne va pas là-bas. Donc, quand il est entré, il n'a rien dit. Directement, il a refermé la porte. Quelques secondes après, je vais te dire, sorti. Et attends, je suis resté pendant au moins 10 minutes. Et quoi? Je suis parti où? Je suis descendu tout doucement, connaissant papa. Tout doucement. Avec au surprendre Jean-Louis là qui était basé au coucher. La salon, ancienne maison. Mon Dieu, il y a un cala. Ah. Voilà, l'ancienne maison. À côté Jean-Louis, c'est la Kéti. Kéti, moi, Nanga. Ah bon? Des choses. Moi, Nanga. Couché là, mon Ibango. Il m'a dit là. Bangi. La moko. Tu as senti que elle a mati. Elle a mati. Maintenant, elle sait que j'ai tout vu. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, Emmanuel. Tu n'as rien vu. Abiketi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas dupe. J'ai tout vu. Jean-Louis a moni bongo yebe a mati. La moko, Emmanuel a petit courage. Aïe la chambre, la biche a petit coco. On a eu mon copain qui a petit coco. Oh, papa, je vais te parler. Bah, quitter la qui pas quitter. Il y a des gens à tous les. Pour que cela, on a beaucoup pour la nuit. Il y a vraiment, il n'y a rien. Genre, Emmanuel, que tout n'est pas. Qu'est-ce que je viens de voir? Oh, tu n'as rien vu, Emmanuel. Abyss. Si ça se bat là, pour que ça bloque à bobo. Oh, tu peux moi, là. Non, pas. À l'obélier. Oti afukami Emmanuel koloba na mama na bino te pardon na kosala ngo lisusu te Emmanuel na kosala ngo lisusu te pardon Emmanuel penza koloba te on a lobby ok après on laisse chantage yo soko mo koloba na ko placer yo na ko isoler yo on a koti alisi ovandi abis est devenu comme ça allez après tu es sûr de ce que tu dis. Oui, maman, je te dis la vérité. Elle fait un avis de la on a zone on a la petite qui la petit réveil-toi. Voilà, qui n'a pas été. Et c'est pas ça. C'est là, yo, là. Ma papa, jambe. Non, il n'y a rien. Regardez. You deserve more. bandeko kaka ndenge bozoyoka More flavor. kaka ndenge bozoyoka eza pasi mpe mawa More je ne sais pas de quoi tu parles. Ok, ça va, c'est pas grave. Wana mwana azowangana mama azotuna ye me azowangana soki tozoba botala bana ote papa de sho tika bana papa de sho baza bana na koloba te tolanda kasi baza bana te tolanda yaya Azongi pour attendre un rendez-vous, après on va parler. Si rendez-vous quand on a Zongi, même si Emmanuel, tu rentres chez Kéti, mais tu ne dis rien. Ok, donc on se voit là. Tu sors du coup, yo, longo. Ouais, c'est qu'il y a ça. Voilà, continue Emmanuel, avec quelqu'un, qui te va faire un peu de la pêche. La bengi, à qu'est-ce qu'on a venu à Simon? Est-ce qu'il y a comment qu'il l'église là-bas? On a mon église, on a tout à mariage, à comment qu'il déwana. Ouais, là-bas, on a ça, c'est ma église, c'est ma biso. bana bazolia kokombre ya mama na ndako desho ya tolanda nde akekula so ona nde nakoyaka tukalimbisa mama na oya te oya pourquoi oh non maman ya rien mais na oya te mais pourquoi tu as fui soki kete Emmanuel akosi le makambo viens on va affronter non maman tu suis pas prête je viens pas na bale obare na bite et puis que Emmanuel a beaucoup tard pour Emmanuel était viens on va parler to affronter Emmanuel na ko ça so bien pour na bi frère avec na Emmanuel indapte ay passé un frère na bi frère Justin oh maman ça tenga na uti ko comme maman ba parce que moi que s'il te plaît ay passer on va passer ngai y'a c'est là bonjour ouais mon frère ça va que tu es kuna akimi po leki na ya mwasi awa akosele makambo
eleki na ya mwasi awa akoseli makambo abangi akimi abinga eleti si mwasi sama étonné namoni aina pyjama abi bon nazoya ndako naza kuna comme boni na oza ko bon na komi côté là obimisa mona ayo obimisa moto abimisa moto akoti na ndako etivia toke libanda abi en tout cas frère Justin na ye o na ya soana petit tata histoire te mane kaka bakosi makambo nangi kitia expliquer nga kwani ebana kokoti makambo kitia ebisinga oh non maman je dois parler à pasteur à l'heure donc pasteur est-ce qu'il existe mon ezali comme ça quand je finis de parler je viens nous allons parler calmement ok ça va accueilli au bout de 10 minutes et Les amis, Tarnde Bozoyoka. là va tout déballer. Lui a couché depuis 2016. Même que pendant janvier Zakiwana. J'ai le coupé avec le coucher avec Keti et pas moi la petite ou est-ce que il y a un enfant dans ma case et tout et que tout le monde. Est-ce que avant là il va Yeye abandi koswa mwana depuis 2016. Ah, tout ça en 2022. Combien d'années? Combien de nombre d'années? Depuis 2016. 4 plus 2. Basali 6 ans. Ya ekobo. Na mwana ya mwasi na. Mais kizengi ya mama ebita zo kapata sonete. Azo ya kufungula. Nanga mutema moto ya tolanda. Toto. est-ce que j'en ai dans des bossos à Bangala Ibana et Karamusika Yaza au Toto Sipolo, petit et mon cobo, bon, ça va, c'est pas grave, éviter. Donc, si vous avez un âge d'Andy, j'en avais le la moine. Et ben, quand le coin a naïf à côté, à outre la classe, mon cobo, ça dépasse ma casse. Aïe pas. Pas la zone pour capter mon pas. Aïe, c'est que non. Qui est là, on est ramassé. Naïve qui était bête, elle est partie se lever. Elle avait que 17 ans. 17 ans, Tata Marie 11 mois. Mon quoi, moi. Jean-Louis a dit que les gens sont ramassés. Tout à fait, Sokoli, elle a tiré là-bas. Ati Sengle, je crois, ati tout le monde a fait, Kamati, a tiré au téloin de la manios. Il a dit, ah bon? Atiya ba mbale alors évidemment a massé pb RC à baloli akati ba poil tshale bien zolela natika ba boko na msha ko tapa papate akati ba poil Moi sino kakati. Moi sino kutokata ke ba poil te. Mezo kata ba poil ya mwana ya mwasi na yo. Na 17 ans de show. Eza nini ko? Bandeko ka nde bozoka. Donc si je comprends bien oyo ya mi balende babandi ko abuser na âge 10 ans. Donc oya yaya mais aza mwa mabe makasi. Aza mwana mabe. Moi j'écris que ngana kanisa ekutu azalaki mukie ba 10 ans. Donc babandi ko abuser na 10 ans o ami balé certainement. Ye yaya papa bandi olale na âge à 17 ans a vraiment mwana mabe makasi. Aza mwana mabe parce qu'à 17 ans akola déjà mukolo. Azali déjà mukolo. C'est vraiment triste. Et on a biso binoza misala kindoki. Ya misala butu. Et na bana na so bofungoleli bango liswa molimo, bo comprendre que no balia ndiki la. Baza na eloko. Kindoki ana buzoba bandeko na ngai. Sorcellerie eza na buzoba moko ba playera out na ba mamususu bino bokanisa neti bozoka mawe mais bayebi bilo ba osala. Bayebi bilo ba osala. Au fait, une famille de sorciers. Olimbisanga, une famille de sorciers. Bando mambozo pe sanga pasi na kanda, non. Basi, ya ko souhaitera divorce te. Ko souhaitera biloko teza bêtise. Maman na bango kuto kataka e poil te. Mais ozo kata bano ya ye ya 17 ans. Deso, ya toujours ça no malobo muke sima etike nga makasi. To cheboy. To landa ya na yoga makambo me o te. Et comme les bango langa
tova mwana keti aza mwana ya Jean-Louis nzambe na ngai yaya na bolamu nyonso nsina yo ayebisi ke non ke kola ongolela Marcel naïve qui était bête elle est partie se lever elle avait que yango so baopekisa bino te papa de show tika bana poto balingaka koambrase mingi yo papa de show bleda bino boyebi mambo ya koambrase te makambo nyonso bomonaka yango grave toyebani toza baafricain yaya ote yo de show bleda bana balingaka kale na papa na bango ezalaka bakale yo tonto de show bleda kasi bleda yeyo azoexplike te ye to partage nanu kuna partage s'il vous plaît to partage ye partage li noko bana bengelanga batutu baya koyoka asi ona betaka bino bokasaka toloba kaka ote de show yo za bleda bano babotama na poto balingaka kale babimaka kaka bongo liboso ya batata na bango vous encouragez que le mal kasi lando oyoka te tokei tolanda 17 ans tata Marie Ange mwana nga moko ya mwasi ndeko kande bozoyoka kaka ndenge bozoyoka certainement bozoyoka mwasi Jean-Louis ayebisi ke nde kosokola nango maseo kita asokoli aye alati bilamba ati senge sikoyo atie tolo na ye na se akamati alati na yo telongwa bilamba nyonso ye atie bon atiaka bango mobale alongoli bilamba amase mpe bien asilisi abaloli ye akati bapoile eti alobi nazolela natika maboko na miso na kota papa te akati bapoile abandi kotravaille eza nango problème te à travers travailler aux jeunes filles déjà il faut oyeba makambo mibali déjà po ojure lokola jeunesse ya age na yo asali wakosala ndenge ayiko everger ekiti ekomeli bango langa mais Kéyan est le fils de Jean-Louis. Mwana keti aza mwana ya Jean-Louis. Nzambe na ngai. Yaya, na bolamu nyonso ngala. Wana keti wana ozoyoka azoswa wana kutu na bosani oni keti mwana na ye fille biologique wana azoswa oyo ye moko ya oyo oloba mpe kindoki te oyo kindoki te o conscience conscience ya tika bandoki bavanda conscience mwana oyo ye moko nde azobukuta oyo ye moko kuta le bongo ya moninga sazolia sans pitié te tolanda yaya voilà saleli Jean-Louis na bolamu oyo nasaleli Jean-Louis akende mwasi mosu ata na balabala te na mwana ya mwasi na yo peti obotisi ye mwana esili te sikoyo bologwa sikoyo ya mipiko c'est vrai mama naza charles de pouto oti kosikabola jean auti ana pasteur oyoka tova bandi ntango na ye eti ntango tozosola wana devant frère wana alobi il a aussi déjà fait des avances à Emmanuel mama nayoki lokola abwakeli ngai mai na nzoto abi oui wana m'a dit que papa ça va avance déjà kuto abana kosala ye batouchement depuis ataka na 10 ans ye Emmanuel pa na 5 ans quoi déjà au tâtonnement depuis 10 ans on soit abi 5 ans mais ce qui 4 mais déjà tout l'andana ok la pays avocat na nga meribou na ke rendez-vous jeudi par avocat na tiki biloko surtout na mikanda na nga mundaku na nga makambo na nga surtout na expliquer problème par avocat tabi bon la première des choses là osala il faut na sala déposition ya expulsion na ndako abimana na ndako na yo et après il faut kosala déposition surtout ni wana bilanga mais est-ce que beaucoup peut faire bien pour porter plainte le coup la keti aza majeur elle est consentante il faut appeler na fêter na soupçonner que akoki kosimba pe mwana na ye je veux voir parce que ça bon là on peut porter plainte mais ça bon côté yo na kosombela yo po oyebisanga qu'est-ce que peut faire au moins la wana oya tezemi abo tine et mwana za mwana ayi j'ai dit wana avandi atindi keti
Kitaki to chikola Emmanuel. O Emmanuel akondi lisusu mama mwana zataka mawa. Amu. Oh, d'ailleurs on a fait Emmanuel. Tu sais que moi je prie pour les hommes. Sincèrement, maman, je sais que tu pries sincèrement. Mais maintenant tu vas me raconter. Tu as raconté l'histoire des Kéti Selma et ton histoire toi avec ton père. Pourquoi tu m'as pas raconté ça? Je suis au courant de tout. Moi, on a ici. Oui. Et puis, elle a abandonné. Oui, maman. Believe elle est la fille à papa. Papa mariage. Na suba. Na link na suba. Na mikangi. Na zokoka susuti. Abi, maman. Abadi va me sauver quitter. Maman, je déteste papa. Je le déteste le plus profond de moi. Papa, je ne connais aucun homme. C'est papa qui me faisait l'amour. Depuis que j'avais ce 10 ans, sur 5 ans, je ne sais plus. N'importe quoi. Et puis, yo, maman, zo kapé soni, to zo bête la paix camarade no lisolo ba bêtise à boye. Papa a commencé de faire l'amour avec moi depuis l'âge de 5 ans. Jusqu'à ce temps que je te parle, maman, j'ai connu aucun homme et je connais aucun homme sauf papa. Yaya, est-ce que tu le bakara bandoki? Te o bandoki te. Bango nyonso ba bandoki. Ce to bindoki, c'est que tu lobi bien te. C'est que tu koseli pendoki makambo. Yaya, oh conscience. Ah bon? La fille a déclaré devant sa maman pour dire que maman, je connais aucun homme. Depuis le bas âge, 4 ans, ce qui 5 ans, c'est papa qui a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Hey! Des choses natikali mbebo ya kukauka munoko pe sili mai na munoko maboloba nini. So ye kauki nga na munoko mbebo kauki mbebo pasuki. Ya nazo se abno koto mwa muke komi na suka nazo msa muke to yoka ngopenda bien. Oza likambo okamwa te. Na bien. Oh kindoki, hate kokoma kindoki te so komi kindoki komi mabe. Conscience. Abadi va me sauver quitter. Maman, papa Maria, tu sais que moi je prie pour les hommes. Sincèrement, maman, je sais que tu pries sincèrement. Mais maintenant tu vas me raconter. Tu as raconté l'histoire des Kéti Selma. Les amis, ba publicité, tellement ma voix n'a pas copié en a. Et ton histoire, toi, avec ton père. Pourquoi tu m'as pas raconté ça? Je suis au courant de tout. Moi, on a ici. Oui. Et puis, elle a abandonné. Oui, maman. Believe elle est la fille à papa. Believe est la fille à papa, c'est-à-dire koko wana zananda kumwana bébé wana botama, c'est la fille à papa aussi. Nde believe nde bébé. Bébé oya botami na ndaku papa nde kolo na ye. Ye muta bota believe. Believe azaka koko ya papa te aza mwana ya papa. Eh, abomination. Tous les cas. Papa mariage, na ina suba. Na link na suba. Kanga masuba mama. Nazo koka susuti. Kanga masuba. Maman, abadi va me sauver quitter. Wazoba mama. Wazoba ya mama. Plus profond de moi. Wazoba ya Je ne mama. connais aucun homme. C'est papa qui me faisait l'amour. Depuis que j'avais ce 10 ans, sur 5 ans, je ne sais plus. Donc, on a eu mon père de me sauter. Papa nous pas là la rama. Vous êtes indogité. Kindokité mama conscience. Na ye ko pardon Laurie, ça la comprendre donc. Moi non moi si son enfant papa Jean. L'enfant de ton frère. Oui. Et bon mususu Moi na Emmanuel c'est Yaya ça continue, nazo continuer, tozo cha deuxième audio, troisième na kokata tozonga na ba mongo to pema makambo eza ya somo na ba audio na kocha na suka. To continuer landa yaya. dis-moi quelque chose parce que je trempe. Il y a quelque chose de très sérieux ici à la maison et je ne sais pas te dire ça maintenant. Abisinga ils sortons dehors. Biminde na yeko débalder. Na débala bengimbi la musabi ça c'est du sérieux. Pour vous vendre wana te puis pas dans pas déplacer ba. Est-ce que Emmanuel peut faire Emmanuel pas yeko bengama. Emmanuel abisinga maman je vais le faire maintenant. Le coup mbila yinga na osala. Ato bengi Emmanuel to keto ça les dépositions. Donc ici à fondami. Et ça n'a pas de camarade à ce que autozela. Et si à fondami, assez à fondami, donc c'est fini. C'est fini. Moi je t'ai pardonné, mais tu vas payer. Il va payer ça. Il va le payer.
il va les payer la dernière énergie. J'ai tout fait. Baby Sili Obana, n'importe quoi. Jean-Luc à l'aise. Ah, À Nganza. l'aise. Na tout, na point, na tout. Mais payer comme ça. Voilà. Moi, on a bino, vous avez un mois, bino. Dans l'État, il y a Jean-Louis, hein. Comment on dit? L'État peut se kingaye le coup la famille d'accueil. Est-ce que vous voulez dire que vous avez pour raisonner, après ça, Jean-Louis, moi, peut se kingaye le coup la famille d'accueil. Donc, l'enfant là est à moi, à niveau de l'État belge. Oui, vous avez il n'est pas connu comme l'enfant de Jean-Louis. Je suis désolé, je vous aime beaucoup. Mais Jean-Louis va payer, il va partir à aucun de prison. Et famille mobali bango balingaki te bafunda o kindoki boye Oui, que Jean-Louis besoin na Kinshasa ba ko tumbe ya ko tumba. ya mutu Na kotumba bamboka na biso na Congo Jean-Louis aza mutu ya ko tumba. Jean-Louis amutu kocha moto Ya tolanda pardon. Na oki soyi na munoko ekauki tolanda. Qui va accepter que Jean-Louis a fait un mois là-bas? Ce que ça va commencer, même Utolinga lisute. Utolinga te? Bon, ce que tu fais, c'est que ça m'a béni, ma boucle, que mawa, tout solani. Attendez que pourrir la prison, on a pas le là. Foakende. Ça c'est la magie ça. Ça c'est la magie. Foakende. Maman Liv, Jean-Louis Foakende, c'est la magie. Comment vous comptez la vie à moto vous détruire pour la salle ou à péter la seule à rappeler la youtube ou éviter la salle à vraiment. Bwana bakendo na bino. Moi si. Ou écoutez moi c'est un majeur. Baba qui est consentant. Elle était consentante. Bon c'est quoi la moquée Emmanuel, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as vu? Mais ça va dire qu'au finga bana na emo. Solo ma peka. Au soko la biente. Au finga bana ko dénigrer bana. Nous sommes quand que na ko la là. Nzoka zo finga nde basi na yi. C'est un psychopathe. C'est vraiment un vrai psychopathe. Il va aller pourrir en prison. Je vous préviens seulement que Baby Seliobana. pendant un bon mois. Baby Seliobana. C'est la zéana tuna nano. Loro la suiba na misato aboti bango zemi. Siko prison ekoza ya combien? Po ya moko ezaka soki 20 ans. Bo plus zemi. Esali 40. Soko zui moko mususu ane esali 60. So zui oya suki esali combien? 80. Ya tolanda pardon. À cause de ta prison. Le va se suicider à Koufa. Je suis désolé. Je suis dans tous mes états. Mais est-ce que j'avais un témoin avec moi? Quand je disais à Jean-Luc que Jean-Luc a coqué les sous pour fonder, si tu avais dit ça, personne n'a il pensait que j'ai blagué. On a offert des pères et des mères. Ni tata nanga, ni maman nanga. Na simba me na loboko nzambe. Ayeba kite que un jour banana ba fungula, a menacé. Mais ba prière nanga et que go fungula mitema na bango les enfants. Regardez nzambe te aya. Je sais que vous l'aimez beaucoup, mais on n'en peut rien. Les vins tirés. Il faut le komela yango. Nga mwasonda opianga kanda bandeko na ngai boza na ide te azopesa nga kanda na Jean-Louis na ye baza ba coupable mwana wa mokolo on peut comprendre azali déjà mokolo babongo ba oya mike Et c'est péché. Il va payer. Ok, merci. Bon. Bon. Merci Nga na beaucoup. kopesaka elle compte rendu na nat lokola bazalaki discoté. Je crois bandeko na ngai certainement boyoki ba continuité ya ba voice Voilà, yaya toke na audio mususu tozo continue. ba continuité ya ba voice bon Audio ya somo tozola. Ya to partager opération 1K. nalingai na kata mais nasa deuxième émission mais bon toyoka ngo kaka wa toyoka ngo kaka et puis je crois peut-être quelques minutes et puis après bandeko wana eza tata moto azoloba
je crois, on a obligé dans sa deuxième émission parce que c'est déjà 1 heure. Donc, dans deuxième volume de Banderoboyo Kandenge Papa Zoko Kolobake a évité l'on Tindaki Azaï envoûté. Un vrai sorcier conscient a eu besoin basali. Ma maman o azolo babandero nangai. Na loba na bino je vais vous expliquer le pourquoi ya ko se déchaîner nangai. Na ko expliquer bino le pourquoi ya ko se déchaîner nangai. Le pourquoi ya ko se déchaîner nanga eza parce que inceste ko coucher na proche parente au Bible pekisi. Ko bimana ndeko ya makila moko. Ko bimana mama mwasi ya papa to mobali ya mama neti oto moni. Papa kozwa mwana mwasi na eto mwana na eme kolala na ye. Inceste bandeko là où il y a inceste il y a sorcellerie. Na olo balabino makambo yo na o maîtriser na yebi yango. Bato ba yebi makambo na olo baba yebi. Wa ko boya eza o ayebi te. O ayebi te. Moi je connais ça. Na yebi yango. Là où il y a inceste, il y a sorcellerie. Ok? Vous allez comprendre certainement malembe pourquoi na se déchaîner na gangeli moisio. Tant nzamba ebisi noé a koti sa banyama conserver ba race ya banyama pure na impure a koti sa baron na arche en couple pour na conserver race na bango. C'était tellement nzamba ngasa delija bo mamokilie. Fallait ce qu'on rebatte là ba race banyama na pour nini pour ba se multiplier. Tabarokota ba bota ba même ba préciser même espèce. Donc libata na libata soso na soso mboa na mboa. Et tabakota na arche c'est comme ça de ba se multiplier qui et ba tondi na mokili. Les diables utilisent la même formule. Le diable ne fait que copier Dieu ce que Dieu fait mais en mal. Bon moni ba famille mingi ba famille mingi oyo sorcellerie et zalaka. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des tribus incestueuses. Même na Congo, il y a des tribus incestueuses et belées. Tels que les Mongo, les Yombe, les Nyanga, et Banani Susu. Même Bazombo, bien que on va compter, on est na Bangamba Bangolana, Bazombo, Bazan inceste makasi, parce que na yoka moi quelques témoignages, il y a pas mal à bande de auto sur la rana bango, ko expliquer un peu ba problème na bango. Et Banani Susu. Ata ekolo ezoki mangai, oulala. Bref, eza moi ebele. Ba yandi na batabandundu ya bango kutu ezala na route ya robomba te to ebi et l'affaire qui tu dit les qui tu deux ezala il faut ba la cousin na yo cousine ba bilo moi ba jarwana ezala kindoki inceste c'est comme ça na wonini inceste ezali conservation ya race de race wana sorcellerie wana makila wana et pas ba kongo ba benga ngo vutu la menga le même sang ezo baluki sika moko. Donc, ekende ailleurs te. Donc, ezo baluka place moko, ezo kende place moko. On appelle ça vutu la menga. Mariage entre ndeko na ndeko. Libala entre ndeko na ndeko. En fait, là où il y a inceste, il y a sorcellerie. Tu as son de ma voix. Basalo ba maramba boye na bumwana, indépendamment de volonté, na il faut luka basel na nzambe. Ou encore na famille na bino, oyoka ba masolo boye zalaka. Il faut luka délivrance et puis il faut kata ba lien wana. Parce que ta msuyo zala victime nangote. Yeba ke inceste to sorcellerie ezala na makila. Tu as ces sangs là. Oza nango. Yo peut-être ozaki épargné. Mais oza ta msu surpris et pas bano yoko bota. Na mosel nanzambe c'est un conseil que je vous donne. Soki makambo oyo. Eza na vie na yo to la famille na yo. Luka solution ou encore salelo na lobi na yo. Il faut lukelo nzambe. Il faut luka basel nanzambe parce que ezala destructive. Yako sakanate la ndenga ko sakanate. Raison na yango na ebisi bino ke mama oyo atika baje. Pourquoi maman il faut atika baje? Mingi na ba couple o ezalaka mobala bizarabana. Mingi à 90% basi bayebaka. Basi bayebaka surtout spirituellement.
mosusu physiquement ko ça sembla mais ayebi déjà eloko so ayebi yango na molimo to na butu ayebi na même na bomoto tanga vandi wana azotala bino ayebi ke non e makambo boye elekaka na uta kolobela makambo oyo ya batata babizaka bana na TikTok na ngai nazwaki ba appel ya na bandeko belé na soli na bango ba makambo oyo o nazoyebisa bino ba makambo nyonso eza ya koloba te parce que eza ba vie privée pe ba secret ya bato ya ba famille mais nazoloba na bino ba makambo na o maîtriser ezala bandeko basi babengi nga o bazala abusé na batata babota bango ba mama na bango ba yebi ba misu bana ba poto awa makambo ekenda na niveau social mais ya mawana ya pasi mobali awangani mwasi a défendre mobali na ye elibala ezo continuer mais mama yebi ke mwana ba bizaye mama wana sabila kelima be yo osala makambo yo tu protèges un criminel en fait en réalité ezali ba je ya butu eza ba valeur ya famille ba conservation ya ba pouvoir ba bilo mo sorcellerie ba maman a molili ya kindoki donc eza complicité entre maman na papa donc entre moi sina mobali ezalaka complicité raison pour laquelle bon moninga na pameli mwasio eza parce que na yebi makambo na yebi yango ezalaka te mwana moko on peut comprendre mais bana nyonso et pour ozoloba pe tu ne savais pas ozokapata sonité parce que maman ne mutaza nganzambe obike na posa kuta continuer kolobeza te bande obo comprendre ngai c'est révoltant et ça m'énerve vous n'avez pas l'idée maman oyo bopoka bapotango pe ba mambo bele mindele mo balekisa na bango ndengo wana mais la logique moi si amuta ko poursuivre parce que mambo c'est comme na mbila so ba yoki penda ba statement abana yo babandaki na ajinini yo na ajinini moi so il faut ba kangai ba okangaye pour na négligence pe irresponsabilité oui il faut kangama pour na négligence pe irresponsabilité mama yo sukolaka bana yo ndema amna lobaka spona ndeko fali pupati ndeko fali pupa o akenda prison abando ça la même chose et pas moi na moi si na abana ko abiser moi na âge 5 ati ba je soki ba 9 ans soki 10 ans moi na zoazemi même histoire mama yo sukolaka mwana yo mwana muke ya mwasi ya muke ayebi mibali te azana na ndenga zalaka na o ayebi mibali mwana bazo pénétrer na âge muke o sukolake mai o fungole pe makolo bwakele mai na se met une constante rien n'importe quoi méchante maman méchante so yo te mto bana ko sukola bana na yo wana peut-être na pesi raison to bana ko vana na bango te bana ko zalaka peut-être une minute na ndako wana obimi okay mutu mususu okay wana na koloba ko yeba kite bana no basi yo mto sukola bango ofungole pe makolo so bwa kelema parce que mwana mwasi basukola ke na se ba tchaki basukola mwana mwasi na se si à ça ne va pas tu vas constater mwana mwasi ya muke tanga ba toucher ba lèvre na ye échangeaka na kati na ye zala ande mususu et tu vas dire que pendant toutes ces années là tu ne savais rien, tu ne voyais rien, tu ne connaissais rien. Sorcière, bolimbi sangai, c'est vraiment méchante de ta part. Maman o bandeko ayebi ou soit ya baje ya butu baza complice na yena mona mobali wana ya misala mabe parce que le messieurs là ya yeza na ngutu te to sambela nzambe to lukata c'est un vrai sorcier conscient. Les frères ndeko a violé bano andoki ya misala mabe na olo bango te pona sentiment to po na eloko asali na traité de société, il est sorcier. Oui, parce que bato basalaka inceste, je vous ai expliqué. Ezalaka babilo moko sorcellerie. Ezala ba loi moko na kata sorcellerie, ezaba pratique moko inceste ezala pratique sorcellerie. Inceste ezalaka ba rituel. Inceste ezalaka en fait, je maîtrise ça ya on azo bino ango. Donc, soko zala abuser sexuellement, n'approche parente. Onoko ndeko na yo, cousin nani nani, faut luka basel na nzambe. Ya ba mamoko zala na ba famille, ezala ba valeur ya ba famille, ba conserva kango. Tellement na ba kala ba koko ba yeba ba nzambe te bisimba simba bikota kota na ba kindoki mususu, ba marambo na kota ezo esike bota misisa. Lelo to komo sambela, to komo comprendre ba marambo mususu yango to komo boya pe ko telemelango. Ba biloko eza ebele na ba famille ebele. Nazu ba coup de fil ebele parce que na lobela ki on a TikTok. Ya bato bele ba osibir ba makambo. Moi si mo ma be
na mobali ya ndoki bino en tout cas boropambwa mate borobonga te epesinga nausée epesinga nausée bandeko na ngai bolimbisa ngai je dois pouvoir vous laisser pour ça on continue lisolo yango eza te c'est vrai il y a beaucoup à dire na kati ya makambo oyo na kosengaka na bamama bozala vigilant na kosenga na bino bosala très attention na kosenga na bino boveille na bafamille na bino na babana na bino na kosenga na bino en tout cas pardon boprotéger bana parce que eza na ndeko moko na soli na ye ayina baparent na ye likolo ya bamakambo oyo ayina mama bota ye. Pourquoi? Parce que sa maman devait la protéger mais maman tikala ko protéger ete ayebaki makambo papa bana ko sala et akie kotina niveau ko défendre criminel parce que moi na ana fundaka abetela camarade ne lisolo na ba âge ba 12 ans lelo ko mama mobimba na ba âge ba 12 ans 13 ans et tangu bakangi papa fallait skoye pas se défendre à kosi kuna et moi si na ye ayeki ko sapotier ko défendre mobali na ye ko loba mabe contre moi que moi nazo kose la tata na ye makambo. Vous pouvez imaginer et ban ebele lelo ba yina ba boti na bango likolo ba makambo vous serez jugé sévèrement kanda nzambe kitela bino na kombo na Yesu.